Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Mwana li baby. Mwana ya li baby. Safunga ni moko ya salité. La grande famille, bo limbisanga mama BBC na saka be émission ya ba vidéo ya ba nani te et tout, mais avec cette fille et lobi ata mama na biso moko mama BBC natala ka ba biloko wana te, mais pona mwana oyo ka tindelanga vidéo. Alors bo supporter nga na sens que non to ke nango bino mo boye bine mama BBC kenda nango. Donc nango plus na conseil et plus maloba na biso to lobaka yango ezoko kisama moko. Boyebi nzamba tikali nzambe Dieu reste Dieu. Na kolinga ko kitisa bana ou encore ko humilier bana ya muninga, mais nzamba sali nini? Nzamba balusi eloko wana. Bande ko to mona ki c'était le mois passé sûrement. C'est qui na début à moi hein, si je ne me trompe pas. Il y a mois janvier ou bien décembre février le mois bongo. Oh basala ki batina ki audio basali émission en pleine émission ya koloba keno bana mibali ya baleza bakwiti boza wapi bino ba vrai jo ba mibali ya kitoko boza na ba mbongo bo lukela biso bana na bo publier bango et tout bozo eba non bosali makita bo memi bo pesi batu ba idée bo sala bo epo ba salir bana ou encore ba publier bana ya belle vie. Mais nzamba tikali nzambe bandeko eteya biso eteya kolinga okanela bana ya muninga metala sikoyo soi-disant bonbon na bino akutu na obenge makolo brancarte na oke penza na kombo na ye Michou yaya Nathalie vidéo, mon Dieu, mon roi, je me suis dit non, moi nous azala kande na lobaka makolo branca bulawayo bat ba osekanga mama bébé se ona kombo na omemi ya bulawayo yaya nazongisi yango ka siko esusu ki bulawayo ngai na lobaka mikonyonso awawa mwana aza bulawayo penza bula kutu bien bulawayo yaya otali vidéo Olobi, est-ce que asale lango ka mobali moko to parce que na kota la vidéo wana au mona ke non mwana aza na mobali moko te.
mwana moko nzambe yango na tuni nanu sikoya Mama Louisa annoncé na lobi boye tomonaki mwana oyo bautaki koswana sur TikTok awawa bopesaki ye suspension siko oyo akabakata ya boye ya nzoto mobimba ya mwasi ezomona na boye dignité ya mwasi ezate bandeko bokopesa ye suspension to bopesa ye suspension te natuni kaka c'est juste une question po façon na moneli video wana nzambe na mawaye baboti o batalaka SB soki bo envisageaka bana na bino bake na SB nayebi te bazala mpe na bana mike aomona papa kulutu aobenga ngai awa nzambe eza na yamba papa kulutu bolanda la grande famille la grande famille bolimbisa voix ya mama BBC bolimbisa depuis semaine passée boyebi déjà voix na ngai eza na problème nazoyeba te so nasala ndenge nini nayebi ke non tozala na bamédecin tozala na bacorps na banani nalingi naloba corps du Christ infirmière na banani corps médical pardon nasala ndenge nini awa mongongo kitoko te voilà la grande famille natuni sikoyo awawa parce que bautaki ko suspendre awawa ezaki ke non baswani à partir à TikTok na ba live siko oyo ya nzoto ya mutu eza koloba te ke non ezalaki tricage moko boye basalaki ye ayebaki te yaya eza likambo koyeba te eza likambo ke non babimaka déjà na mobali wana siko azwaka ye bulawa yo na ye et voilà siko a publié maintenant nga nazotuna pourquoi le mari ou encore le mec ou encore le monsieur a publié ye pour mobali po a publié yo peut-être akuti osusu na mbanda yango bela oyo pe babosu moko pardon toke pa itozonga babela oyo je crois na uti koloba ngona émission na ngai Karina loba na yebi michute Karina ayebaka déjà situation oyo sûrement mais loko aza mutu abetaka ne masolo wana te loba peut-être ndenge yeboye loba ka ndenge shubido akotisi na ndako ingoza matière yepa linga bimisa ngo pe aloba keno na yebaki na ngali kambo depuis kala ngai question na ngai eza sikoyo Louisa ba vidéo on a minute eza na maboko na yo parce que vidéo c'est tamboli walingi na pesa na tine vidéo 20 €. Soko kakoli 10 € na tine le vidéo. Bolimbisa mama BBC bolimbisa mais pona mwana oyo vraiment je vous dis non ta simate na zuna no Bible na tchango no mupanzi na sens que non cet enfant façon à quitter ça sa sœur ou encore maman na dinana façon à memi des ordres dans monde à théâtre façon à memi division na théâtre façon à memi matalana na théâtre façon à yeko baby ça ba jeune belé na kati ya théâtre pour na ba vie ya ba vanité oyo zoka ye atambolaka mabe batu naka yango mwana bambongo apesaka batu mwana oyo boye asalaka nini nzoka bula wayo siko tozoyeba te tolongola su jibe mpiana bolimbisa ngai toloba kaka parce que toyoka keno jibe toyoka soki edo oyo bawelelaka na Naomi awawa siko tomoni susu belao pe dernièrement tomona ki autaki kobala na France kuna na poto yango babela oyo donc yo micho tala ki place ya kocha lokolo te soko tchaki otala ki place ya kocha lokolo te c'est ko za mwana moko biyoma yo micho za mwana moko biyoma bande ko bomoni nganga na mona kana kati déjà ya mutu tango na lobaka mwa kolo brancard oyo bulawa oyo nakotala ye kaka nakotambola na ye na bizaleli na ye omona keno mwana oyo ye kutu ba petit gamin boye yete kuna bo lekate yo mwe ba vie papa ba sugar daddy nde mwana oyo
talaka mutu mobimba mwana mobimba zolo bakeno ya banda ko futela ndako na âge nini 14 ans te. Non, c'est juste une question parce que à betango c'était à lobi que no ya banda ko futela ndako depuis na âge moko ya soki 14 ans et a banda ko kumba mutuka na âge moko ya, c'est-à-dire que non mwana o déjà aza ngubu. Mwana aza ngubu. Sikoyo SB soi-disant maison de production oyo soki pe no soto na éviter ce na lobake no bino bo edikaka mas te parce que vous n'êtes pas exemplaire. Malgré que no bosala musala na ya ko éduquer masse, vie privée boza na vie privée na bino mais bozaki batu moko boy na ba vie privée na bino, bomi pesa respect na ba vie privée na bino. Malheureusement, na ye moko mama na bino amemi na batu bezi ya mundele awao. Donc moi na moko depuis a outi et pas dinana, à salir dinana, à ke et pas Louisa. Donc a mi moni na ba level moko boye, on nga na comprendre te ti lelo. Oyo bokana ko sala bana batu. Oyo bokana ko sala bana batu. Bande ko eza leçon. Eza leçon je vous dis. Bolinga te makambo leka na sa moyi oyo. Boleki sakango kaka ya koloba no eleki. Tozwa ka leçon na makambo ebele. Même pas des mois. En plein air. En plein air ya koloba que les abakuku boza wapi ba vrai Joana les abakuku boza wapi. Bon lukela biso banana bo publier bango bo bimana bango te mais bo sala bo papa Sko bo tala. Botala siko vidéo o ebibi bande ko 5 minutes nzoto ya donné na ndenge na osala émission boy na omone mobimba na ndenge atambola ka eloko te. Des vidéos mobimba ce qu'on a oyeba te na minute oyo na oyeba te bino ba comédien ya ba complexé o bozwa ki mwana moko boy from nowhere congolais botika ka pe complexity. Ayawa asambwisa dina na mabe abetisa ba mama ngo akutaki mitu mabe bo pesi ba monopole moko boy ba biloko moko boy théâtre ngo pe ayebi ko jouer te sko nani c'est qui le nom encore nani Louisa tolingi to yeba ce qui est vrai tolingi to yeba siko na minute oyo soit disant bino boyaki ko bongisa théâtre soit disant si alinga bongisa théâtre Soi-disant. Si qu'on a kaya mwana boye. Ma bota combien peut-être état la cabine. Ngai chance na lobaka ba parents oyo. Bana na bango bazana na don wana ya art. Soki ba visage ka kotinda bana na bango et pas Louisa. Matali bino ba okoteke la bino bana parce que moi si mwana oyo nani oyo Michou vidéo na ya au mona kenon. Et pas la bango kutu tokyo touché dans une famille na été parce que moi na mobima déjà à longo et pas la bango avant comment ko mi fouté là. Yé kutu nda bima on dirait ce qui moi na ya liboso azwa monopole ya kosunga famille na kibula wayo. Ce ko pembeni ya Louisa pas kozala kaka complexé na ye. Ce ko ngana tuni na otuna Louisa, moi na oyo vidéo nenge bimi 5 minutes. Basali chantage te. Ya mwana mususu oyo ebima ki soki ya orobo, soki rorobo, soki nini yango wana to yena kofinga na awa na bakombo mususu. Bolobaki ki eza chantage parce que aza bombo, boye na sima nango boke koloba ke no, babakuki ya mibali bo luka bana wana, bo publier bango. Même pas 2 mois, même pas 3 mois. Si ko nani chef, ba publier chef. Ba publier chef. Ba publier chef. Eh! Chef aza publier. Chef azo dendisa sima ngadi la grande famille bo limbisa na nunga ya ouais. Bomoni akut na chata même pas affiche na biso parce que awana nous respect na bela production na okay nango na ndenge moko boye bolimbisanga
Parce que moi na oyo vraiment façon abetisa batu mitu na théâtre. Abetisa ba mama mitu. Afingisa na Linda mwana ndaku. Linda omona bo azosala life na ndaku ase pa na bango mama na ye baleki na ye bandeko na ye mwana ndaku. Me bulawa yo oyo ya zwa ndaku nde atia bandeko na ye. Na sima mwana mwasi oyo Linda akomaki menacé sur les réseaux sociaux na ndenge moko akosakana te. Na sima mwana oyo ndo mona keno Linda pe azali pembeni ya Louisa te. Oto yoka keno Louisa zoloba na koloba keno Linda yebi kolata te, Linda sana bilamba te pona bulawa yo oyo yaya yeba kolata te ou bien lata ta muke wana na voix moko ya bien ozo zoela mbongo pona kosomba. Soko zo lata bien yondo za na top mais mbongo wana bozwi wana eza na nzela ya salite boy yaya échec na préféré 1001 fois via Linda mwana ndaku à part ndaku soki ake côté siko côté à Bella production mwana ndaku juste azo se retrouver ku n'est pas belle vie siko bo na otuna dernièrement to sala c'était l'année passée to saki ba émission awawa ya ndenge bawelelaki mobali ye na Naomi na bango wana mobali yango komona ezaki nani edo soki edo siko nazoyeba te ozala bango combien yo mwana oyo ozala bango combien yo mwana oyo ozosangisa siko na minute ope siko soki tobi tolandela likam parce que tokoyeba bango kaka sur TikTok tokoyeba pourquoi ba publier pour mobali po publier yo boye peut-être osala ki ye mabe peut-être akuta ki oso pende nini ya yango bino ba star soi-disant ba star. Omoni vidéo esili nango déjà na oki otia point na vie ya mwana mutu te mais bon toki otia point te libala pona minute oyo po mutu nana ko vérifier akokanisa nano avandi alobi tomonaka bajibe koto oyo tomona makambo ya edo koto oyo awa lisusu Bella wabimi un homme marié Bella waza marié Jimmy Bella aza marié o bat bazo ba mobile ya Karine azane mobile ya Karine te Karine akendanga nango na base Karine akendanga nango na base Karine système na ye ya kosala keno po mo a fula mobile akolobaka keno to na obimisa ngo keno toza mwasi na mobile c'est ça. Sko yo makolo blanca otala ki atate ya koloba keno o azaka satane bo loba keno ex Karine respect na ye parce que ça comme moi c'est mutu kuna to kotise na buzobo te. Donc ce qu'on tali Bella otaki ko sala maman na mariage soki na Belgique soki na France na mwasi na ye. Donc obimise na mobile ya batu un homme marié bilamba et puis wapi na appel vidéo ya ti lelo na monde lelo na monde lelo yaya ata mobali no pe andako oya bali yo na mbongo yaya erreur wana okiko sala ngote parce que téléphone ebungaka téléphone bayibaka téléphone eza na ba réalité ebele ata mobali na yo ya ndako komeka ko sala erreur wana te bon je sais pas na ba délire mais yaya siko ota la vidéo ozomona que Bella wana banaye ko sala nini azo supplier ye ala kisenzoto ye siko ndenge azala ba caprice so botali ata ndenge abukaka nzoto ndenge asala omona peza ke no mwana o eza biloko azo sala eza ya babula wayo
Moi na moko aza naturel na âge na ye wana te, elle n'est pas naturelle ya koloba ke non na âge na ye elle pouvait peut-être que se comporter boye oye ko baby sabana na théâtre yo. Bomoni ke non kocha Dinana wana kocha Louisa wana 1001 fois tous féliciter Dinana. Parce que Louisa to éviter parce que ce qu'on a na mupepa boy yaya okutani na mutu moko boy aza na mupepa boy te yaya eko diminuer ta ba mi pepe wana place angwa kendaki akutani lisusu nango pa Louisa yango ba okende wawa Louisa zo mona ngo soki pe ndenge nini. Je crois que non ezaka les débits ya bela eza les débits tout ça ce que tu lobito solo la to landela why pas publier yebo il reste à savoir mais ce que tu lobito zonga na monde na biso réseaux sociaux to zonga na monde d'artiste au monde que non la fille Lolendo et les kaki Lolendo et les kaki donc au monde que non na ba jeune fille nyonso yenda aza numéro 1 yaya ki numéro 1 na yo na uti kolobango ya keno ozalata na mobali moko responsable neto moni daele azana na fiancé na ye wana ake na poto et voilà yo zo ko salela batu Lolendo na vie ya salito zo tambola wana na vie ya salito zo sala o mona bato on dirait baza biloko te ba fier et pola munoko soki ozolo bozo kamuna ngo manzaka o sala ngo so pendenge nini yo kanisa ngo eza succès. Yeah, tout le monde qui mwana oh jemima kokonzoni oh ya TikTok. Mwana na bimisa image moko ya koloba keno ya bimaka na ba vie papa. Ye ba ministre, ye boye mwana wana pesa image wana. Et ba traiter pour une pite oh ya bimaka na ba sugar daddy. Nzoka zaki na boyfriend na zaki na mobali na ya depuis l'enfance. Ah ya ki ko publier. Batu balingi ba luka ba raison abimisa photo bazana no bana mikena le même monsieur. Et c'est par là qu'on ya comprendre que non ata makamune azalaka nango omonaka na ki bo mwana moko bo sentir que non yes. Po basi o babimaka na ba papa mikolo yaya omona bango kaka lokwa babula wayo o ya ba Michou. Donc Michou ba jeune boengana je ne pense pas que non abimaka na ba jeune yekaka ba père ba sugar daddy. Po akangaka mbongo kufutaka ndako wana ya akangaka mbongo kufutaka ya kosomaka mituka donc kindumba po asa nini azala na ba vie ba vanité yesu ko pour elle akanisa que non a opinir baninga yaya omoni mbongo oyo ce que zo uta na voix ya bien ezala lipamboli mais ce que zo uta na voix ya bien te silamaka pona minute oyo nous tous to bande koloba yango mwana oyo asala kanini batu ba bande ko kanisela jibe mpia na mabe batu ba kende boye mabe batu boye mabe ce qu'on a minute on est ko yeba vraie version encore ya koloba ke non mwana oyo ninga zana abuli sakana na ba papa mikolo donc akangisaka bongo te Louisa omoni mwana ndenge azola kisa nzoto kuna omoni mwana no ndenge azo dendisa sima kuna omoni nzoto mwana nao siko tant que maman koloba nini osa nini oko suspendre yana ki chefu to kosa ndeni ndeto otalelo siko to eba Valère ki bo moto na yo na yo na Vincent siko imaginez bo uti ko zale pas ministre boza ya koloka bino siko nga nazo mitune botala siko na fongola bino eloko moko Louisa annoncé des dates siko na des dates wana force na yo peza pe kaka pe nani oyo bulawa yo oyo te bota siko na kati ya des dates wana bulawa yo awa na minute o video ezo tambola donc matière je crois to kolia ngo février mobimba po bakomba bato ekobima
sikoyo yo makolo brancard yo michu na de date wana ok kotele makuna liboso a podium kuna o mateke no batu ba omono nzoto mobimba. Lorsque vous faites des choses bosambela nzambe nzambe asunga bino ya koloba keno botie projet na bino na maboko ya nzambe. Lorsque bozo sala makambo pona matalana, lorsque bozo sala makambo pona ko prouver batu yaya zéro. Louis Annoncé memi problème. Louis Annoncé et memeli biso vidéo ya nani. Ya Michou. Faillite déjà. Bo senga beja tia date. Ba date na bino boke na banani. Na ba bulawa yo. Ka ba vidéo na bango ndenge zo ekomi ko bima boy. Boyo ka pesoni botika pe batu kimiati. Bino boza penza bato akoloba penza na minicho. Bino penza ne boza na boza bato akoloba. Acha date. Data ngona bo senga. Ya banani yango o bo. Posa ko chaka ka video yango awawe eleka kaka. Mais le ko eza réalité à YouTube. YouTube penza ko sauter senga na chaîne. Na bana ko dongola ka soumiso awa na fongola ka chaîne mususu na ko maka famille bota bo sabone. Pona nga penza na yena cha penza na che. Ba mama na ngo to sola ba ona privé ma BBC pona mwana oyo totiki yo lobela ngo penza. Pona mwana oyo penza video tindela biso. Na tindeli ba mama na ngo penza to zana bango penza penza même moral. Penza lo sambu, penza bonzambe. Ma bébé c'est pour moi no o imaginer façon exclamation à mutu nyonso na likambu oyo lolendo eleki azui. Lolendo eleki azui. C'est comme si c'est tout le monde qui attendait shit ya mwana oyo. Pona nini lolendo so vanda na batu ndenge nini impolitesse elobi ngai oyo. O dendisa nzoto ka ndenge ozo dendisa wana po video eko tambola déjà c'est tambola na nous voir même na TikTok pe ozana bato ozana bango ba rando na TikTok. Valère Akibo moi c'est wapi wana koloba kaka ke non c'est comme si que non à quelle plage ne bo ya okosa bato na be émission que non eloko ezate bo zwango lokwa kaka ke plage ya nzoto a moi si nous sommes des Africains. Nous sommes des Africaines. Nous autres, moi, c'est ça, temple. Nous autres, c'est ça, temple et Saint-Esprit. Oh, na moni sous qui petite sœur nae, ceux qui grande sœur nae, oh, yazalaka servante de Dieu. Tala maloba kitoko ya bonzambe. Bale ki no nyonso na ba omona video ya yaya nzoka yaya sala ka kindumba ndako to vandi yaya futela kande afuta kandako na mbongo ya kindumba yaya liesa ka biso na mbongo ya kindumba parce que bela undenge azawana aza homme marié si la yakana no la ore biso awawa oko suspendre mwana oyo to ko suspendre yete soit disant chef. Pour fond le bâtiment est belé, il paraîtrait. Au suspendre était. Attends l'église n'est aux dans le département au Salimbeba moko boba otala te que nous sommes à l'église eza likamweza eza corps du Christ il faut savoir pardonner non lorsque au sali loko moko eza ya bien te honorer la personne de Jésus-Christ te il faut pas suspendre yo. Il faut les cas de peut-être que non, nous avons que nous lambo li susu malambo. Oya ko baby sa génération bana ya ba jeune na réseaux sociaux. Oya ko influencer batu na niveau moko boy soki ya ndenge nini. Nzoka yo sala kano kindumba.
il reste maintenant à savoir nengo kangela kabango so kota bikota kota pe toye bandengeni nani ayebi bela ou te bela ou oyo nanu kana likambo Karine soki ka non alandi yo okosepela kutu même pas okoboya peut-être okoloba mais yo na âge na yo oyo 2 ans passés to mona inda wa bela ou Karine mais ondimi ka kokeko cham le colono tam soupe zaka pe attaque avant toyebité. La grande famille, vous aimez beau partager dans Ozonga. Vous aimez beau partager la grande famille parce que dans Ozonga air beaucoup. Matière au beau supporter la grande famille, bino beau et makaka beau partager parce que la victoire nous appartient parce que même pas 2 mois, même pas 3 mois, balobaki bako isaba na belle vie. Ezala tata na bomoni nzambe ndenga salaka ole bo sala makambo ngo ata en cachette bo sala dio ana bo préparer loko ana en cachette mais bino bo sala nini boye ko sala lango live bo pesi batu position siko liko na ngo bo pesi position biso pe to bendi bana na biso matoi bana position kuna ezabo ke bali banda les dehors est mauvais mais tas ko nzambe ninga balusi 9 ou mezala 6 mezala 6 et 9. Sikoyo, bota la chose grave. Nani soi-disant chef ou ya babombo, soi-disant chef ou ya orchestre, soi-disant. Zambé, si la mawa Sony, Sony. Azalaka e pas dinana. Aye pas na yo. Peut-être pas dinana, Azalaka attaque peut-être na nenge moko ya bien. Mais awe pa na yo ki ndumbe lumbi solo lisusu. Et la kisaki no mama moko san elobi ata mama na biso abi arochana e make-up teti bana na eba bala. Siko yo la kelaka bana na yo nini. Bénédiction nini opesa ka bana na yo. Pour ce qu'on qui mama moko a bénédiction ya bien, mais babiloko ezate. Ngana kufa ka na lebisa bino bandeko un bon jour bo opesa nga raison. Si la azana sémence ma bé, si la azana sémence moko ya bien te, je vous dis, parce que c'est pas normal. Ba fan problème, bana ba problème. Mama ya Sony, bana ya Sony. Yango balobaka parfois le malheur est bon. Peut-être dit nana yo kaka mutema pasi ya mutema pasi. Il y a départ à moi na oyo. Mais tala ndenge nzamba ke ko exposer moi na ngo azaki pembeni na yo. O nzamba longola ke pembeni na yo po. Bo soto oyo linga po la taka yo pe dinana. Bo soto linga olata yo. Tala kune ke ko lata. Ozo moi na bato welisi o weleli. Botala ta lelo ke non dinani Linda azaki Linda zo délivrance Franchement Linda zo délivrance bandeko. Poto yo kasi la te kakabatu. Eza te ke noto osa l'émission pona konini te to lo ba vérité tik si la te kakabana na e. A te kaka. Yango balobaka toujours le malheur est bon. Dis nana, maman de la douce. Pesa nzambe no merci. Po mwana boy. Mwana boy, akoyana ko bimana mobali nao. Poka kasila uka pe kuna zana mobali te. Poso ya zaki na ngonde asale kani wana. O mutu. Ta kaka niveau ba ke owelela mobali susu na Naomi. Siko to oyeba makambo ngo te. To loba te. Soki botali Linda koma mwana moko pose ya nyama. Otala ke no place ana na SB ezaki place na ete. Mino bokanisaki no bo okino bo nuire mwana na Linda na bima pona ni pona michu oyo subasma e makambo ebele nzoto nyonso libanda ya nzoto nyonso bandeko nzoto nyonso bokosepela kotala video te na ozonga lisusu et au linga ou impressionné bateau bimana ba homme marié donc c'est dignité za kokufa dignité za kokufa ya passe to linga ba jeune pardon to tika ba homme marié mutabala na ye akuti ko bala na 2025 ata bino moko ye misha mona ti so ezaki ke no timi bela wa bala ka to mona ka te nde mususu mais timi bela wa bala mutu no so mona yango
Hein? Moutouno soit mon que Jimmy Abala. Vraiment. Qui n'a pas vu que Jimmy a été marié ici sur les réseaux? Jimmy a les canana bambolina. Jimmy a les canana qui est belé à réseau. Jimmy a la liba grosse moulir. Jimmy a la linanité na réseau. À quel soit moi c'est à Bali. Au continue que moutango tranquillité. Vous avez Hollanda et kaka. Hein? Vous avez Hollanda et kaka. Vraiment, maman. Business class. Nyo se wana pona intimidation kaka. To mona ba yaya bazwa ba bonga or elles sont malheureuses donc c'est triste. Ils a pas. Moi non akufa oyo akufa awa. Ça va complexité. Moi non auto akufa awa zaka mo c'est Jimmy wa pembe oyo. Wa akufa nzia mwana chikeba. Vraiment. C'est ça complexe maman. Complexe d'infériorité. Merci beaucoup Consola. Kelvin. Complexe. Merci maman. Quitte ça non. Kelvin. Bonjour. Mani kenga na lelo mona tuna concernant makambo wana tenga na tuna makambo ko passe ba bien yoka na souté ata na réseau amona na raté na ebité pourquoi avant na studio ta yoka na ndé na studio ata ba challenge rien auto ça la challenge pas même 6 mois au moins ils m'ont pépété na péché mignon. OK il faut 6 albums. Abimi ça ika à 2 sons. Avant de préparer l'album Mobimba. Ils ont attendu. Au moins en ndéni. À préparer l'album. Abimi ça qui donne c'est beau pour équilibrer terrain. C'est quoi ça dans studio à préparer l'album? Merci beaucoup. Azanaï. Gisèle. Virginie. Bonjour. Bonjour Virginie. Oui, bonjour maman Maniki, c'est pas une live na yo. Vraiment, et l'autre michou a ça les a soni pour na SB. Les a soni parce que bango baza baza actrice oyo bazo éduquer peuple, bazo éduquer masse. Et alors ils ont la batu mingi basipila na bango, balanda bango comme exemple à suivre. Et alors, oh, il y a Sali et Zangiti à ridiculiser Mams. On m'a dit au Kangi micro. Abakouk Sony. Et alors, Bissotoza la Posato Senga et pas Mams. Il faut suspendre. Il faut suspendre parce que cet homme, c'est un homme marié. Ouais. C'est un homme marié. Il faut suspendre. Oui, il faut vraiment suspendu. Il faut vraiment appeler ça, biso communiquer. On a que mes choses non suspendu vu il y a Sali abimina homme marié pe ayebi bien que la personne a marié a na moi ça na base voilà moi c'est pas ça dignité pour nous les abakouk vraiment faut assister. Merci beaucoup ma chérie. Michou il faut pas suspendre nan c'est la leader na bango suspendre Michou pour ça na eloko aloba na biso te on a des épreuves. Ata oya lobi eza soni. Ata o tata mata baba cook so ye a ozwa ka o vidéo to anango. Bonjour maman. Manique bonjour. Ana. Bernice toi. Oui, assez. Bernice wapi ya TikTokers Bernice wapi? Ya TikTokers maman. Ok, merci, Loba. Bonjour, mère. Il faut pas suspendre Michou parce que Bloc a sali. Attends, ce qui dit mi Belo Azala qui marié, ce n'est pas bien. Ils a bien été. Donc, à sali, l'eau, moi, bah, bien, en Swahili, bintu bien aya. Donc, ils a bien été. Ils a de l'eau, moi, son. Ils a bien été. Il faut pas suspendre. Oui, il faut pas suspendre. Il faut éduquer. Pour éduquer, il faut pas suspendre. Ah, ils a bien été. À tourner. Afan. Ya, azala nan. Azela ta même pour une année. OK. Peut-être ba to bossa na ta makambo na mais so batiki ye. Ba misuso batikali ba osala ngope. Ce qui même ça sali ngote ba continuer kana buzo ba. Mais ça sali ngote Kim c'est la femme mariée. Ba bana na ba linga ba se mbali ya batu. Kim c'est la c'est ce qui n'est pas bien. C'est Kim c'est la femme. Son âge là. Mais Kim c'est la femme. Et là Kim c'est la femme. Déjà, publication il y a Nani, Bernice, publication à Michaud. Et attaquer Maman SB. Parce que cet homme-là, c'est un homme marié.
Akana mwasi na ye siko ba femme mariée o batalaka SB ba ba keno bano ba dingaka mibali na biso. Et créer un problème. Il faut que une punition au moins la répercussion. Exactement, c'est ça. Il faut qu'Akaba suspendre. Merci beaucoup, mère. Merci beaucoup, Bernice. Ok. Maman, bonjour. Nga nalingi na bakisaka eloko moko bana basi wana balingi via apparition makasi basalaka concours de vie na nani batutu bayebi ke baza bandumba me kindumba ngo babatamata kobatamata basala ngo ata na sese batu bayeba te me kindumba na bango bakomolakisa ngo les loulous tapoté les loulous de bami tapoté les loulous de mami bavi o balaki balingaka kolakisa batu wana kaka na bavi de théâtre na bango wana nde baluwaka ndako minene bamituka minene bavoyage nini komata kokita non biso nzo toyebi basalaka kindumba me kindumba ngo basala ngo nde bien basala ngo bien ikomi ya mabe makasi baosilisa carrière ya chef na bango peut-être chef na bango pas na kati on ne sait pas. Merci beaucoup, ma chérie. Bandalou ne tombera jamais. Bonjour. Zéla. Papa lettre, fais-moi la micro. Bonjour. Bonjour, papa lettre. Ouais, mais en tout cas, on a beaucoup excusé, on a maman libanda sujet muki après na ozonga. On a trouvé on dirait s'il a pas un entourage à bien été. Premièrement. Parce que nakota la nanu départ ya Gachibi na Linda lokuta mabe esalanga faux. C'est na ki si là on a pas un entourage na. Parce que nota Linda c'est une fille très mature. Alors baja ba fille oyo ana na charisme et puis na kimukolo kasi na. Mais Olanda émission Olinda salaki na ba demer au mona ke ya grave zakite yo kabole bang. Il va repenser. Moi, je pense, si la chose qui a ba attitude, wana koloba ko gérer makambo, te vaut mieux atikane es bien. Voyez, parce que nous doit vraiment yo vraiment à ozalate. Pour oye baté aux ananan parce que apparemment na ebit vraiment te mais na mona on dira linga pe conseil te. Na otale ka bona miso. Même si na alinga te, quand on lobi alinga te. Tu te sens au mona ke bana belle vie ba joa ki toko ke bana sila. Wana to machete. Et puis parce que l'anga na olinga mingi linda parce que na mon fille mo intégré intelligent mon na ki na ba potentialité est belé en fait to ba kabona linda na bizana mi loba ki kastana lobi ya meilleur perte ba pédale ba mi chou ba bi arte ba jouera pour baza bana basi parce que moi na moi c'est dans théâtre azamo la facilité avant la facilité que moi parce que moi ça joue à mi naturel quand ninga za moi ouais. Maintenant, même une expression faciale, tu te sens vraiment que ou ta linda na michute, ou ta linda na Naël, ou ta linda na Naomi lo kwate, wana tous à la franc. Neti moi sur na Naël, na mona lelo kwa sala raté. Neti Naël wana. Na mona lelo kwa jouer raté. Oui, mais Hollanda lo ekaboli bango tam sous de compréhension, si la kanisela qui est mabe et puis et ba panzani finalement on nous a su conscience de kozonga yo. Parce que na bat o bazo pa baza moi malonga te ba na maturité te comme sur ma vie na ba déclin na ba retomber mo we oyo okoka sous ko gérer en ngoti en fait. Moi je pense déjà entourage il y a si là comme on a Vincent en tout cas dans franc na mon Vincent pas la problème moi il y a Koloba ngai ndi Vincent na problème Koloba Vincent na problème à compréhension. Voilà exactement. Afante quand tu es entouré de gens qui te disent que non tu es fantastique na bana mwana na prince ko s'entourer na bato ba okumisa yo te s'entourer na bato ba critiquer yo exactement oui voyez na mona ça la entourer na ba omoninga ba lulu na ngai ba lulu na nga bazaka na tolérance omoni ba ucho matawat omoni ucho matawat non to lingyo na bêtise te les loulous de mami balinga bêtise te mami ok ma bête to lingyo na bêtise te to lingyo na ba connerie na bango te to boy na biso to lingi te les loulous sont là pour critiquer Maniké so Maniké abungi ba loulou ba mataka awa olinga te to sola bien
Oh, boni boye koyo comme kota na jera ba salité wana ndeni. Yo ngombe maso na buzo ba te. Ba lulu na ba mataka awa, ba linga bêtise te so na sali ba benga ba ngombe ba mataka ba gazenga. Te to lingi te bimana na makambo wana, zonga na makambo te, zonga na ba expérience. Na ndimi pe o mona na tiki. So na bali ko bunga batu na nga ba critica, nga batu na ba critica nga eza bato ba linga nga. Normalement. Je ne vais pas entourer des gens qui me disent toujours que non, tu es grande, mystique, danger. Je vais m'entourer des gens qui me critiquent pour réparer ma erreur. Problème ezali si la alingaka ba kumisa ye ana problème ya complexe d'infériorité. Elle aime se faire grand. Et puis, sa caractère va te mikuse. Voilà. Azala bongo, agangaka, asala. Donc, aling, aza entouré na bateau, baza ko applaudir ye. Yango mona chaîne ba iba, yango mona kutana na ba problème, ba publier micho parce que si la alingi kaka bateau bazo betele maboko. Bateau bazo critiquer été. Et pas ya belle vie aza na plus ba critique kaye ba fan ya belle vie ba critique belle vie ba soko liepé. Bon. Vous comprendre? Ba fan ya belle vie ba critique belle vie, mais si là elle est entourée de ba flatteur. Ba tata mwasi wana ba flatteur, ba tendance bidinga ba flatteur. Aza entouré na ba flatteur. La flatteur ya sila wana mutu wa bazo conduire sila na kati ya perte na ye. Sila elle n'a que des flatteurs. Ba flatteur, oh ba noko na ba flatteur. Au sali sortie médiatique moko catastrophe. Mais bazo kumisa yo. Ce sont des flatteurs. Bazo me mona shit. Bazo me mona shit. Les gens Malobi qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Kozala wana te okumisaka ngai po memanga na kati ya trou na nga. Nga so na banda komatisa mwana na nga komatisa koma me prince abosa te. Ayeke mama na nga omatisa nga. Na loba ne okomi na te bosser. Te na osala te bosser, komi na te. Et comité ayokeli nga na mopepe awa sali so mopepe bolata kasi la lata kanano na mona ye na magasin moko te ya Louis Vuitton osala course a futi ake na guichet a futi yango nanu esala matetoza na Paris ba okosa bino bato ya Kinshasa nga mutu na poto okosa nga te na kenda ka Champs-Élysées na kota ka magasin ya Prada to mona ka ba prix akosomba ngo te ba imitation wana balata wana ba oya lokuta imitation est la première qualité oyo basali deuxième qualité pesaka faux et ba benga ngo faux vrai ils mettent que de faux vrai ngana na mona na sac Hermès mo bébé à combien oh fallait à mima si la obimisa 10 000 euros son baka sac dino bo sakana ko fanda libanda mboka bo bina ndo makambu te bo fanda kuna linette moko ya Balenciaga bo beza combien original na magasin ya Balenciaga bo beza combien quelle est la chance ils ont compté na magasin ya Adidas sur la pantalon ya Adidas original oh mais c'est Adidas ça sali so eza combien ba yaka na balata ka ba faux vrai ba doazo kumisa tibi la mboso na mais on a conscience to que non na ke ba facture na ngwe mona na te to mona ka ba Kardashian ba uta ka États-Unis ba ekosala ba course na Paris to mona ka bango to mona kini ya asombi blouson amemi ba journaliste pour ba tala kaka blouson li papa ya Hermès 5 000 euros yo nani nga obinisa 5 000 euros na muta maboka so ba li papa Hermès 5 000 euros vous êtes de fous vous vendez l'illusion. Oui, voilà ta foi ya première qualité. Ils sont en train de vendre l'illusion aux gens. Nga banana ya poto. Banana koma awa. Ndenge na tambola kama Louis Vuitton. Oh mona pena jean moko ya Louis Vuitton ko. Bébé, hôtel pena jean na mo pena 5 000. Boni boye ko. Jean 5 000 na somba te. Mais ça ba somba ango.
Et ça, la somba. Moi, sac moko ya mokie. Ya mokie ya Dior. 15 000 euros. Ya mokie moye. 15 000 euros. Est-ce que moutama boki a comme ça 15 000 à somba sac? Yo moutama boki yo. Comme ça 15 000 euros somba sac. Nda koko tuna no sombi te. Sac à Simon et prix na ngote 15 000 euros ya sac ndo somba. Vous vendez l'illusion à nos enfants. Vous vendez l'illusion aux gens. Mon lobaka vérité. Kebtola takaba faux vrai. Et la mode Didi sur la défilé na ngoyo ko somba on a Balenciaga. Di boma na o. Di boma na yo. T-shirt ya Balenciaga ya vrai. 2000 t-shirt. T-shirt. Na magasin ya Balenciaga. 2000. 2000. So, comme somba ba polo ya ba 2000, ba 3000, comme ba fali na ba wata, na ba papa chéri. Ensemble, papa chéri, ou tu lata ya Gucci. 20 000. Oh, bon, money, on a pantalon, t-shirt, chapeau, bah, 20 000. Yo, Rosomba, c'est rien à maloukou ya combien? Rosomba kango. Vous vendez l'illusion. Vous vendez gloss ya pamba na Dior. Gloss na Dior. Gloss ya mbebo na Dior. 200, 300 euros. Gloss ya mouke awa 200 euros. 100 euros. Gloss 100 euros. Ya to kota Sephora nde to kota ka. Bo keba na bino na lokuta Bo keba na bino na lokuta na boya na ngo tekela bana baninga illusion Gloss na kati ya Dior. Gloss ya Dior. Trousseau wana. Oyo batiaka ya maquillage wana. 500. Na okende pa aminata ipepo. Na bakisi 500 na chaînette o na pesi ya minata ipepo akopesa ngai Sylvie 4e. Chaînette evimbi. Na osomba ngote. Na yoka soni te na osomba nga trousseau wana maquillage ya 500 euros te na kosomba te. Na kosomba te. Na kosomba te. Bozo teka illusion. Bozo teka illusion. Bozo teka illusion. Kaka bango moko na kati ya ba Dior wana baza na ba vrai na ba faux. Tout fina muto solo ba yo saka na Paris. Wana Paris. Nga na obeta masola Paris ya oloba nanga yo na Paris. Kaka na kati ya magasin ba madame ça c'est du vrai ça c'est des faux vrais. Tout fina yo. Valéria, bonjour. Bonjour, Mamou Boni. Bien, maman. Dans la place, moi, j'ai serré na o maintenant kita pour la maraba mutakala Michou. Michou muta publié et ça vient en siluzolo muta publié. Pourquoi bossa la bongo bandeko? Et ça bien te mutakala na plus ça ya année passée. Et ça mutakala ya année oyote. Et ça mutakala ya année passée. Mutakala ça genre va. Yo ya ka on texte ça va 4 TikTok. Mutakala Eza vidéo ya année passée. Eza vidéo ya année haute. Eza vidéo ya année passée. Oh, mutakala changer. Année on ça mutakala mususu. Mani. Allez, ya va 4 TikTok yako.
Je crois nani nga dans un live na pokwa ero naza vraiment libanda ezalaka te Ok. oh ata yo ozana soki bolingo esili yo ozana bamakangu na yo ebele ye mpe osala vi na ye na ndenge na ye pourquoi est-ce Siko Michuna as Luzola babimaka. non eza vi ana moto asaleli ezuwa mpo ya komi na mobali ni mosusu yango asaleli ezuwa atindi moto akala epa bakolege na ye ya mosala atindi moto akala epa ya bakolege na ye ya mosala oyo baza na Kinshasa te mpo bimondire euti epa na ye te ce n'est pas bien moto aza na carrière aza vedette aza na communauté na ye yo ke kozwa moto akala moto bon ke kopiblie yango eza normal Valeria ebongo siko Michu tangu akendaki kokanga kosala na ye babiloko ya ndenge wana ayeba ete ke moto wana aza marie ayeba ete ke moto wana azalaka problématique ayeba ete ke moto wana aleka na mbolina Valeria ye na Karine ezalaki ane passé ezalaki mpe ane passé kaka ata kutuka na Karine te motu moko baventurier moko boye comédien moko boye Tintin prêtre moko ya Tintin nesi Jimmy Belau okosala ne bablage wana te parce que aza motu adoka motu moko bamaniki asengaki enyonga $1000 akokaka kofuta te motu moko nasambwisaki a chaque fois na moni na matanale na bali kosambwise apesaka $1000 na basesaka mosala naolela tata bana basesaka mosala soki déjà aba azio na moral déjà omoni ayabi soki atosola yo oyeba teke moto azosalanga capture écran nakikoso te Valeria nakikoso te nadushi te Valeria tokotola nani Manik siko tango basoli bango mibale tokolobaka nani Michu asali mabe asolaki na ye na position wana pourquoi ye akende kosaide bacapture mpo apiblie yango pourquoi oyebi na makambo oyo nyonso ko nga na kokondane Michu oyebi pourquoi na kokondane Michu mpo na babenga yango nini na qualité ya nani babenga banini na réputation ya Jimmy Belau okosani baja ya obenga na bongo te nga nalobi tolobi nanu ke Valeria Bonye bien Madiva benga bena na mutakala Jimmy Belau yo tokotelanga ka sikoyo partage nga kokomelanga numéro wana ankona nini na privé pe lokola ya osambusa basi ya yesu na kata voiture ya mpose ebimi na poisa azomisirbe na voiture Jimmy Paza ya ye peza mposa koti libundo kwa biso basama bumune na tomboli yango Madiva ata kutu yango tolobi ke Michu asali mabinda asala ine droit nini epesi yake publier ba vidéo wana puisque ça entre des personnes des babebisi délire à love ya babebisi bolingo communauté babosaka mingi basala makambo wana te badidi kinwani tu basala makambo wana te babosaka la babima pe vraiment na babosaka ba téléphone na balongo ezalaki te ya internet ezalaki te Madiva internet ezalaki esebimaki dala badiri kinwani babimi babosi mosusu basala makambo wana te toyebi baona makambo wana babosi mpe bazati lelo basala makambo wana te baoyo nde bayaka komibimisa babosi na makasi nde basalaka makambo wana mpo bazwa succès Valérie deli wana esalamaka nango partout ya nzambe kuta asungi biso nga mpe nayebi te mutakala na nga so eza na Asie so eza na Océanie so eza na Amérique nakoma koraisonne mais nzambe aépargne anga déjà heureusement mizalele na ndako ya libala omoni ya délire à love bon bokokondane mais nga nakokondane te bato basala balove à distance bayebi ne ekendaka parce que Jimmy Belau azali na France abengi Michu à partir ya France boyoka GPS nayebi te soki bino boyoki GPS ndenge epesa direction ya poto oui voilà donc ezango badeli baada ya mwasi na mobali mais ezaka ke bafilme mais Jimmy Belau abimi lokwa osala lokwa anéglige yo pe Michu bazwaka mobali na chambre mobali na volant aconcentre bien te enregistre au kaka yo momona attention Jimmy te mais droit nini epesi ye akende kopublier eloko wana droit nini epesi ye ake kozwa video ya bongo moto aza na carrière droit nini epesi ye ake kozwa video ya bongo apiblie yango Valéria il faut sila à suspendre non Michu
nga yebeke bafionde bazwa vitesse oyo tikali vitesse eleki Valérie eza ya kala manike bakosuspendre ndeni mobali ya mutakala ya eza ya kala sike ya la tete koma mutakala na changer valeur ya yo ke tika ko mutakala basuspendre pour ani eza mutakala ya sikote mobali mutapi na kiti ya mutakala Jimmy Balawe eza boko mena na privé na tindela bino madifa komela numéro nonga pe na komelo numéro na nga yenga no sambwisa ye awa osambwa makasi manike akotela ne yenga pe na osambwise tenga na kotela ngati okotela Jimmy mutalinga ka tene mwana njanga mbo na ngai ngati okotela kuna bino bozala kaka boy wana family ngati na okotela Jimmy ngati na okotela Jimmy bela ngati na okotela Jimmy bela na ndeni ngati lepo na ngai eloko na oboya misho ko kai ko sala erreur ya modèle wana te attaque ça nous mutu moko azali mal répété aleka na bambolina bambanga na bino bino bwana ba defo ebele pa na bino kuna ya basi na bamibali bomo na bango te moninga kuta azoswa na mobali bazwi video bino boya koloba Valera kita soki koye makambo bapiblie mitakala mwasi bakotela mobali te mpo mutu azosola na yo aza na intention mabe te yo ozwi banini bavideo bino famille Valérie ya réputation ya mobali yango yakendaki kolinga wana aza mbwa oke kolinga mbwa problème eza te mais zane mayele po akoswa yo réputation ya Jimmy eza ndenge nini Valéria na ngai leki na nga Valéria réputation ya Jimmy na internet eza ndenge nini banda na bandi internet 2015 réputation ya Jimmy eza ya buzoba ya moyibi ya paper apibiliaka batu akosaka apingaka batu publier mutakala lelo pe baki po publier mutakala ya mutu ana famille bota to sepia nango te to ya ko défendre ye moninga azoswa no na téléphone wana betension mabete yo ke ko ki ezalaki garçon moko boye michu bapublier na garçon moko boye na famille bota na kokotela ye na kokotele bakopublier mutakala mwasi te biso toza tozosepela bapolémique ya théâtre eza eloko mosusu me bapolémique oyo bapublier mutakala mwasi bokobetela ngo maboko te boza ndenge nini bino boza ndenge nini ezalaka te ye azoswa na motu na intention ya mabe te ntango bapubliaka Aïda biso nyonso tokotelaka Aïda awa toki jamais koencourage makambo ya bongo ezalaka te epi moto ozosola na ye aza na intention ya mabe te ye pa ye kasi makambo basala njorat oyo nga na kongo finga mpo na die kasi makambo basala njorat makambo basalaka njorat azosola na moto na nini asali ye quartier makambo basala njorat mais sikoyo problème eza te michu alingi Jimmy Belau sikoyo réputation ya Jimmy Belau eza ndenge nini mpo yo kende kopesa ye bafaveur wana tozala pena honnête réputation ya Jimmy Belau eza ndenge nini banda 2015 moto abuzoba si akoma na michu abimi na ane nini ye michu azalaka na kisasa te azalaka na internet te ntango Jimmy Belau aza kosambwa biso toza kokotela ye bango na bamwamira jabu michu azalaka wapi c'est ça azalaka amonake boss yango azali boss alinzanza boss ya makiona comment kopesi baconfiance ata balingani amwasi Jimmy Belau akokotele pake alingi ye mais ya kopesa ye confiance ya kosolola na ye anu okosala ngo te ke moto oyo ifona azaleka mayele siko chef wana apiblie yango mani koyebi pourquoi apiblie eza nde jalousie mpo moninga akomi na mobali mosusu ya bien akomi na baprojet bien mpo na ye yango yayoki jalousie apiblie eloko wana apiblie eloko wana yo oza na mwasi no na ndako me mutu lokola Jimmy Belau soki aza na mutakala na yo Valéria akopiblie yo kaka bango basalaka bongo mpo akangaki michu nde singa na kingo ke mokolo akoboya ye akopiblie ye mpo bango balingaka te baboya bango balingaka esila te ata filme ya Jésus esila me ya bango esila te bango baza bato ya chantage mpo mutu ya réputation ya bongo ata alingi azopesa $1 million yo efo ozala mayele mpo oyebi ke oyo so na meki aosambwisanga mpo ye asasambwa na ye problème ezoswanga na michu ntango Jimmy Belau azopota bato buzoba azalaka wapi azalaka wana ayebi ke ye kokoki kozala na confiance ya Jimmy te atake sanu atake fia kisasa Mani, omoni ngani naza boye, naza tout à fait d'accord na yo, nani azaki naif place wana. Yo waki yuma wana siko ya michu ne penga kanda. Ke yuma wana michu asali na Jimmy Belau, epesi nga kanda parce que michu akoza yuma pa Jimmy Belau te. Parce que Jimmy Belau aza vie sambwe o. Na senga ka mbongo ana senga ka ibi ayo kakati.
Zimi là aleki na moi c'est internet te. Agla na ba grosse molir. Ala na ba grâce temo. Non, mais équipe na. Mais tant où ya nani Yamboline ya ki balobi ya yele ka déjà kala yena Michou et si la kala Yamboline ya après. Yamboline ande ya après. Tozo loba ke non, attention ba relation te tozo loba abimaka na basi kaka ya scandale. Basila na basika na scandale. Mobile ndingo na yeba ke so ke na terrain na yo poste na na live là ni na mo po na za place mo vraiment na za très sérieux. Ça va c'est bon. Na ko ta live dans la pourquoi. Na ko ta na live à partir à 20h na ochinde là-haut comme ça manito ya. OK, ça va. Merci Mani kenga kiti. Kitoko. Ngaki yuma ya mishunde kamusinga. Mutu lokola bela uyo koza na confiance na yete ya biloko ndingo wana. Na kondi Mateo za na confiance na yepo za fe Kinshasa. Iye bakendaka na eka mbili malembe bokula kwa mamira makwanza. Po bela u alingaki asambu sokaka. Esengo nini yo pesa Jimmy Belau abenga yo appel video yo lakisa yesui esengo ngo ozwango wapi mutu moko boye bien sambo yo oyebi ke ba via tricage ba vie moko balinga so lingi e fo fanda na eka wana oko ningana te so ko suka place no moko bien a ridiculiser yo ngana kasi to komi 15 ngana okay ngabonga manakende ba course to kuta na poko na live Valeria mais Michou ete ya bino bato bo publier bino na lutte ete ya bino ete ya bino ete ya penza ete ya bino pesa bino matia kilelo eboma bino te bokoma kosala bozosala moko bozwi botie telefone ozala déconcentré bobetela magoda ndenge nini bino botie telefone ozala déconcentré bato mosusu aza kosambrase na mbala azotala bosala yango ndeni bosala yango ndenge nini Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga c'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo eza